Allo, Balandia Noela TV, Bisikanya Sobozwami, Bambote, Nakombo na Yesu Sadepa, Ernyan Sobozwami, la famille na Pesibinyan Sombote, Nzambe na Lola, Aleka Kobomba Peko Bate, la Mabota na Bisonyon sur la famille, j'espère que Bisonyon son Nzambe na Lola, Zo Bomba Pe, Azo Bate la Biso. La famille, s'il vous plaît, na Sengi Bino, Ernyan Sobozwa vidéo, na Biso, to s'abonner, to partager, to aimer, to liker, la famille. Et que ça la biso bien pe ba commentaire na biso to komaka pe na se ba commentaire ya malamu pe pona kopesa conseil na place oyo ezali mabe na place o muninga na biso soki asala ki mabe to koma ba commentaire ya malamu po peut-être ye pe akokota autangi commentaire wana ekoko corriger ye pe na place oyo amona ke asala ki eza malamu or que ezali mabe mais ma finga te s'il vous plaît la famille na place ozo koma ko finga omoni ke yo moko ozozwa lisumu ya gratuit donc nzambe olie mokolo na suka a juger yo na masumu ya yo moko personnel individuel oyo ezali privé mais aya kopesa yo lisumu oyo ya pamba mpo ozokokoma ya kofinga te bandeko tosalaka eloko wana te eza bien te la famille vraiment la famille nazoya susu mpo na dossier ya ndeko na biso moninga na biso yaya na biso leki na biso mama chroniqueuse na kombo ya la baronne Karine Mokonzi na ndeko na biso Yvette Kalombo vraiment basali eloko moko ya malamu po bayokana on ne sait pas to yebite mukolo nini ngonga nini nzambe akoza molimo na mutu yo ye kuna eske yo kosepela lelo soki nzambe aye akuti yo na ba problème ya mutu mususu ofanya na ngwana motema olio ofana ba problème ya yo moko ya famille na yo individuel obie ya yo moko ya bana na yo ya libota na yo ya mobali na yo mais ozoya kozana ba problème ya moninga na yo oyo bozalaka na ye azana vie na ye yo poza na vie mo ozala na yo kangele motema te bandeko eza malamu te ndeko na biso Yvette Kalombo amoni ke non eza malamu te na faille déjà ça fait 2 ans na kangela kaka moninga nanga o tozalaki na ye ensemble to vivaki na ye moma moko ya mabepe na moma malamu to yebi batu mibale soki bazoko tambola nzela moko soki bayokani sava mais soki bayokani te bakoko tambola te bayokana ka nzela moko batambolaki mais munguna ayaki aye kokabola bango tomonaki yango na réseau sociaux ndenge ekitaki emataki moninga na ye Yvette ndenge asalaki donc moyen tozonga susu makambo oyo elekaki eza te parce que déjà basengi bolimbisi j'espère que nzambe na lola pe alimbisi na nyonso oyo elekaki ka wana kuna contre ka wana kuna tomonaki nyonso babanda kofinga na bawana kuna bazo kofinga tomonaki na kote pe ya Yvette Kalombo tomonaki ndenga finga ki Karine nyonso wana toyebi atalala kana bambwa matrice bakalinga yango na likalungu bandeko bino bosuba mwana matrice ya mutu bazwi yango batia na likalinga bakalinga wana nyonso ezali parce que ozoluka eloko nini okoko finga muninga po epesa ye pasi na motema c'est ça yango tomonaki yango na ka adversaire ata boza na ba problème bozo swana ata osala eloko wana te ye akoko loba oyo nyonso ezoyela na mutu tomonaki yango mais na nzambe na mawana ye atouché muninga Yvette Kalombo alobi kete na kozala susu na problème na muninga na nga na tant longtemps o te na kati ya motema na nga 2 ans déjà eza ebele amoni ke non nga nazosalela nzambe nazokuwa mosali na nzambe même atozokuwa mosali na nzambe te du fait que ozali chrétien du fait que ozali mwana nzambe na dimanche nyonso ozwaka bible ozokende église ozokende koyoka mateya wana mpe paster azokoloba ke ezali malamu te kozala na ba problème mpo na moninga na yo mpo na proche na yo nyonso wana ezotravaille na kati na biso et surtout biso mboka na biso ezalaka ya bachrétien vraiment nyonso wana ozokokende dimanche ozokokende chaque dimanche ozokende ezokota na kati ezotravailler bandeko ata balobaka okangaka motema okosalaka un pas okoluka le moyen nyonso oluka kosola na moninga na yo et surtout ezali moninga o bazalaki na ye bazolata na bilamba bazotambola elongo
okofanda pe yo moko pe oraisonner olobi ke non nga soki lelo nabebanaki na moninga na nga ezali batu bakotaki na kati ezali mutu tel ataki songi me ezalaki pona volonté na nga moko te okosala pa tomonaki pa oyo moninga na biso asali pona koluka ndeko na biso Karine vraiment ezali pa moko ya malamu pona nga na kosenga ngo bravo. En tout cas, tozo komona sous explication Karine akomi kozonga sous kopesa explication na kati ya la Chine vraiment to boma moto parce que mutu na mutu akokufa na mokolo na yo na jour na ye mutu na mutu aza na masumu na ye mutu na mutu akende ko rendre justice na ye liboso ya Nzambe ye moko ni papa ni mama ni mwana voire même ni mobali obololaka na ye mbetu moko me bandoto ezalaka différent donc mutu na mutu alotaka ndoto na ye na ndenge na ye bandeko tokosa te ata toza ba fanatique ata bozo ko soutenir mutu wana bozo ko pesa ye oyo nyonso me bokonza likolo mukolo na suka akozala ye moko mutu na mutu akorendre contre akorendre justice na ye moko bandeko tokosa eloko wana te totika kopesa Karine mokonzi faute ke ezalaki moma wana te ta wana te siko elingi ezala moma nini peta nini la Chine s'il vous plaît to boma moto basi ba yokani eloko kutu biso ba chinois boko kosenga ke la baronne ndenge boyokani mais fuko zala na distance bonjour mais bozo sous place moko te ke o bozo kolia na sani moko bozo ko sala makambo sani moko comme en avant bo banda ko sala non il faut ko zala nde ekenge qui fait l'homme c'est ça il faut conseil to pesa mais ezate ke boyoka kanda pourquoi olobani bosolo li pourquoi ezalaki moment wana te elingi ezala quel moment bongo sikona moment wana soki dimanche wana Yvette ayaki te samedi Nzambe nazopesa exemple Nzambe azwaki molimo ya Karine mais akei na ndeko na ye bazoloba na te bomoni te ke elingi ezala mabe ye mutu alingaki na fardo nyonso ye mutu alingaki na problème wana nyonso ni yo chinois ni ye kuna libone ni donc mutu nyonso alingaki ni ensemble te bandeko tozalaka na esprit ya kolimbisana ata réseaux sociaux balobaka basimba kuna bakende kuna ezalaka tosalaka ngo kaka pona na munoko ezala pona se na motema te bandeko ezala pona fond du cœur te oyebi tozokangela moninga guti ya ndenge nini kimotema be ozokangela moninga ya ndenge nini voire même ndeko na biso ndeko na biso Angelica akenda soki ayebaki azokende lelo obe lobi na bato ono sabonsala bango barando peut-être alinga zwa na moitan alobake ndeko nanga ono azalaki no rando limbisa ngai ezalaki rando kaka pona réseaux sociaux ezalaki ya solo te siko ndenga akendaki peut-être azalaki na mosusu na barando ya ndenga solo ndenga akenda boyebi te ke akozala na justice akorendre epai na Nzambe me na mawana Nzambe aleka kolimbisa ye mais tosalaka keba réseaux sociaux o mundele asali ezalaka lokola je moko bozo sala bo gagner moi quelque chose ezala te bozo sala ngo na kimotema mabe na ndenge ya solo na en moko soko botela baninga na sena motema te bandeko tokeba bandeko mukolo na suka ezo ya ye moko Yesu alobeke te nga moko na yebi ngonga te même heure ayebi te donc ayebi même jour même pas bandeko elakisi ke to milengela to changer etamboli na biso to changer elobeli na biso donc to changer mode de vie na biso nyonso sur la terre na sena mokili pe na sena mabele bandeko to landa plaisir te balobake te yende mama ya YouTube yende muta atondisaka bato na life na ye yende muta atonda na mafinga ezalaka na kati na ye te bandeko muto abotama na kati ya mafinga ezate biso nyonso toyebi kofinga mais eza eloko moko etiaka biso barrière ezali respect ya nzoto na yo moko otali bana otali ndenge okomi okoli otali bisika entourage na yo ezongisi osima olobi ke te bafamille mpe bazali olobi non
ezali eloko ya soni soki ezalaki eloko ya malamu mbele mutu nyonso atambolaka motakala mbele mutu nyonso asalaka oyo nyonso alingi asala tellement ezalaka eloko moko ya bien te ya propre te na miso ya bato ya benjire ya mabe yango babiso mosusu tobimisaka yango te elakisi ke kokangela mutu mabe longtemps ezali mabe ozokanga banzela na yo moko ozokanga ba chance na yo moko donc ozokanga peut-être les bana na yo peut-être libota na yo peut-être eloko yo lingo sala nzamba linga pambola yo atali ke kuna na gauche na droite ozali na ba ennemi allez nzela ekangani bandeko vraiment Karine ye moko alobi non akoko umena ennemi na mutu te parce que abomi mutu te asalaki mutu pe eloko te mais réseaux sociaux mutu salaki bango bongo du fait que bango moko bayokani bandeko biso to soutenir bango to pesa bango nde maboko bakene liboso me bazala na na ekenge mutu na mutu azwa bande na ye mutu na mutu amilengela na côté na ye donc to pesa ye faute que pourquoi oyokana ndeko na yo pourquoi boye te bandeko te eza mabe tokotia kaka ye kaka moke toyoka Karine ndenge azoloba bandeko tolanda ye moke vraiment azoloba eloko moko ya malamu bandeko tokopesa temps boyebi te nzambe akopesa temps tikan non bandeko kolukaka te towumela na motema mabe ozowumela na problème na ndeko no temps molai te bandeko tosala ngo te bomoni bino moko ba maladi ndenge ezokobelema ata mwana moke azokozwa malade mukolo donc ezokopona te ba AVC oyo ezopona elongi te ke oyo aza mwana moke azwi yango te ou bien oyo aza mukolo ye azwa te ezopona susu te na ntango akala ezalaki ke ba oyo bakokisi ba mikolo bakoki kozwa ba problème wana ba AVC na bata ba problème bata ko bata ba mbongo azo raisonner mingi ou bien compagnie na ye ekwei faillite yenda ko raisonner mingi parce que a perdre mbongo na ye ebele mais pour l'instant na temps otozali eponaka susu te ezala mukolo ezala mwana muke eponaka susu te liwa eponaka susu te bandeko c'est le moment to milengela c'est le moment to bongisa tant eza susu mulai te bandeko to milengela vraiment nazo kotia Karine kaka muke awuti osana na life na ye ndenge alobi vraiment alobi eloko moko ya malamu vraiment na sepeli nango ndenge alobi bandeko totiango moko alobeli leloko te mo maman azalaki na bacourse osala mayebisanga soki na 8 ans okotisanga na life parce que téléphone na ye ndenge andokanga bakoli ya kini onzeli téléphone na ekoti na kati donc numéro nini téléphone osala ya téléphone mosusu moyen aza na accès na YouTube na ye te yango bomona ote ya te bikolo so azalaki na accès na YouTube na ye wenge bomona mbasi asitieli bino bamate ya pardon kuna mayebisanga lelo so azwi ta so asisi bacourse po grand-mère na biso la koko sompo donc soki asisi ndenge azoyede na mwa bacourse kolamba bolu so asisi na grand-mère abaki so azwi temps nakotise na YouTube na nga na chez mokonzi po ateya parce que na chaîne a accès te donc mpona olobaki bomona yeke même na ye moko ayambaki ao maboko polele ye kutu bafingaka ye mpe ndumba donc mpona na mokuse parla na ngi naloba nini ndenge nalobaki eya na biloko mosusu oyo eza facile eya simple eloko nyonso ezalaka na temps nango baprecipitaka te nde bokomaki kayema mitika rando soki bongo quand vous disiez rando nayebi te parla boyengi boloba nini rando ezaki nde Karine avandi boye moto aya bandi ofinganga mpo bino mo bomona na YouTube so na bibo tangela komba 2 personnes oyo bafinganga te nga na banda ofinga bango baza te bato nyonso nafinga na YouTube bango ka moto babandanga donc otika rando nayebi te mpona bino elakisi nga na vandi boye moto moko boye fi moko ya YouTube to garçon moko ya YouTube aya bandi ofinganga to ya TikTok afinginga lelo afinginga lobi ti afinganga donc mokolo nga na olala na lamuki na répondre nde komi rando non wana ya rando te wana eza moto afinganga na répondre donc soko olingi osoutenir nga na commentaire ke okommente ofinga moto yango yo so po moni ke te mokolo Karine oyokana na moto na otikala na soni kokomante na o te mais na rappelé bino ke wana eza rando te na mwa mokie
na mwa mokie so ekuti loto okobenga rando ekloza neti yanga na ivete parce que toa bato toyebanaki totambola toaki na basekret ata ko toboma moto ensemble te mais tolala bambeto moko tolatana bilamba na lia epa na bango yepa lia epa na biso tomata tokita do tosala mambo ebele oyo ntango mosusu bato ebele na youtube oyo bafinganga tosala ngo na bango te. Donc pour nous remarquer, il y a longtemps que c'est cause à la locale moi rendre pour nous remarquer, tu es bani ba famille, que tu que mon analyse tu bétani car mais ba tu bela YouTube. Oh ba finga ngana répondre. Ngana zwa ngo rando te parce que nanzela ngo to okuta na wapi. Net na poto mvo mon na mutu fo sa rendez-vous. Ne peut se dire eti nde mama kimpi ya finga nga. Na okuta na nae wapi. Apa ka nde ya ka olukanga. Apa ko ya olukanga ya. Na bimana on teka nde boluba wana nde basekanga na kota ndako na sima ngo eza vinanga na banda vie depuis na kini na se disciplinant na musana na sala na misala ce qui est rare cher na boya na via libanda bina bato babima ka ba ya poto andi ya libanda na ngam na ya poto mikanga na ndako biso soto kaka na poto biso soto na été biso soto kota ka hiver biso soto lia makdo biso soto kota to saka mulongo na ni na ba supermarché donc il est important yo décision no oya poto osepelaka na poto bimali banda ngape na ya poto na nga pasi na mikanga na ndako ya ka poto ne ba te souci boyo kelaka na pasi sikonde nga na ya poto na nga mikanga na ndako no kutana na nzela wapi tunde na boito kutana tana ese na nzela to na mida poto kutana il faut ka to benga il faut bien na tosali rendez-vous yaya tokotana na coin stoki ya les stoki babenga ngoni porte de la chapelle bandeko. J'espère que bolandi po moyen na landango nyonso ezate parce que eza vraiment molai makasi bandeko vraiment alobi eloko moko ezali bien ezali eloko moko ezali parce que kokamana eloko na problème na motema longtemps pona mutu ezali mabe et surtout mutu okutu bomona na rate ye aza na ngambo na ye aza musika kutu biso toza kutu na poto awa toza na bandeko toza na baparent toza na bafamille awa poto mwana ta 1 mois boye ta 2 mois to mwana na rate kaka na telefone bino kuna ndenge nini c'est tout osuka na kaka bongo sikoyo oyo mutu oyo mususu kutu boskoni mama chroniqueuse azala kutu na France même ata azala na Belgique nga kutu nazala na Belgique place kaka nazali na yebi yango kutu te naza pe na temps kuta koluka ngo te na oluka ngo d'abord pourquoi et bongo siko mutu aza na Afrique libale boni akoleka oui toyebi te un jour nzambe akosala ye grâce akozwa te avion aye te na Europe parce que nzela ekangami te aéroport te ezala yango moko bapime mpe mosu te visa te mais peut-être akokoya te na Europe awa peut-être carrière yango mpe amoni ete bandeko sikoyo tina nini okangama na problème ya moto na kati ya motema tina nini moto ya koluka oke toyokana keneni elungwa oboya kwa soki oboyi oyebi te ke fardo nyonso ekokitela yo donc masumu ne nyonso mabe wana nyonso ekita likolo ya motu na yo mpo nzambe akolimbisa ye mais yo oboyi kolimbisa ye masumu ne nyonso problème na ye nyonso ekita likolo ya motu na yo yo moto olima fardo na ye nyonso. C'est ça la famille poto biso kutu ozalaka watala moninga na yo nazalaki na voisin na ngawa mobali na ye awuti kokufa bandeko nga na bimaka nakendaka mosala nazongaka nazoyeba te ke moninga wana mobali na ye akufi congolaise donc nazoyeba te me tozalaka pembeni bandako mosika te kaka pembeni ti bana baye koyebisanga kaka mama oyebi camarade na biso papa na bango akufaka na camarade ti baye koyebisanga mpona kolakisaka Europe ezali neti Afrique te ke oza na facilité okenda ndako ya moto sa rendez-vous okenda ndako ya moto aka bongo ofandi kaka non Europe eza bongo te biso toza na Europe toyebi eloko sikoyo nakoki kolobela wana mpe eza te mpo toyebi yango bandeko toboya masumu toliaka te place baloba kaka eyinda ekiti emati non tozala pe na place oyo kimia ezali bozopesa baconseil ya malamu bozosala nyonso pe ya malamu eza te ka eyindi kuna motu boye asali sikoyo ndenge bazalaka pe na aputu kita emata soki un jour aputu alobi ke Karine mokonzi nalingi tosolola nalingi susu makambo oyo te ngai na yo tokita tomata nalingi yango sote siko ekozala ndenge nini
bandeko la chaîne ekozala ndenge soki aputu alobi ke na décide nalingi nanga susu makambo bacrèche oyo te nalingi nanga susu makambo barando oyo te. J'espère ke mokolo wana likolo na se ekokutana. Bandeko tosalaka bongo to likonza likolo torate yango te mpona biloko oyo akamba kuma mpona bayoutube te oyo ka mwana moko ya moke américaine oyo asali youtube oyo toya korate yango kako tosangana tosala kaka barando tofingaka bapapa bamama bana bamibali kaka mpona youtube. Non, okoki koya mpe na youtube na yo osali na yo biloko na yo kaka ozopesa kaka conseil ata obandi na okosera na youtube ozokosera kaka bato ya kotala yo kaka tozala kaka te wana kaka o ekiti emati o rando kuna o karine mokonzi na motu boye o wana ti tosepela te bandeko toboyaka mpe masumu mpe eloko ezongela ozomona ke ezali ya mabe tala yango mpe kaka na misu eleka ekende nyonso te kaka tozwa yango tolobelaka yango bamono kaka yo nde moto ya matière yo nde moto olobaka te tokanisaka te ke un jour nakosala justice quelque part oyo nazosala eske ezali malamu obie ezali mabe. Tomilengela bandeko yesu akozonga ebongo yo na ngai tobongisi nini réseaux sociaux ekosa biso te bambongo mike bazopesa ezanga ntina na loba yango ekosa biso te bandeko. Respect basombaka ngo te toyoka respect na nzoto na biso moko avant moto arespecte yo ifi yo moko d'abord kopesa respect. Ezali ndenge moko kaka neti makambo ya barando neti donc motu nyonso kaka ifo ozala no kaka na rando donc motu te donc te toboya yango mpenza toboya yango mpenza nalingi na kofinga sisi te nalingi na kutu rando na motu te moto akoya mpenza azoluka yo oboya okenda koloba te okokufa te okochange te. Le problème na biso nde bakongolais tolingaka te moto akitisa biso tolingaka te ke moto aganye nga na perdre non biso eloko wana tolinga yango te bakongolais ezalaka defo na biso ya monene ezalaka na be. En tout cas bachinois tokitisa motema totia mai na vin lokola balobaka la baron asali eloko moko ya mabe te ndenge ivete abengaki ye alingaki aboya te ayebaki te meme ata ayebaki ezala yango grave te ezali ami na ye ata tozo koyeba ye bayebanaka d'abord avant azali ami na ye peut-être nzambe alobelaki ye na se na pongi nzambe alobelaki ye na ndoto yo avant osalela nga yo avant donc osala mosala na nga zonga tala na entourage na yo nanani ofandaka te nanani oyokanaka te yango wana aye koluka ndeko na ye tomona ye yuma te tomona ye zoba te pourquoi andimi pardon wana ifete kuna yuma ifete yuma liboso ya Karine kwani okili Karine te bandeko tobanga nde nzambe mokolo ya pema eza nzambe ezali biso te ezali bata youtube te ezali baabone te ezali baoyo nyonso bazosoutenir biso na youtube te kolo apema ezali nzambe bandeko antuka bopesa ye foti te botenir ye mpe ide te ke pourkui andimi pardon wana isale ya bola non mama chacha azali mosali na nzambe soki mwana ye azosala mabe mwana ye azosala nzambe oyebi ke nzambe mpe akoki kopinir ye yo ozosalela nzambe na bosolo me mwana na yo asala nzambe na bosolo te mwana osala nimporte quoi oyebi ke kozala mabe donc bandeko topesaka bato chance soki moto aye vers yo komikitisa komona ye zoba te non topesaka bato chance tozala mpe na esprit ya kolimbisa tolimbisaka tobosanaka mpe yango après tosote tokende makambo mosusu tokotikalaka na barando mokonisi ko mokonisi kakare na koloba tete natiki makambo akofi ya kolobela kombo ya motu boye me nazoloba makambo ya yesu aye na bible j'espère akotikala kaka ye moko na réseaux sociaux akotikala ye moko wana na chez mokonzi te bandeko tosala eloko wana te tolinga te torate bokonzi ya likolo mpona biloko ya mokili biloko ya mokili ezali ya pamba ezonika mais
liloba na nzambe ekoleka te. Toprofite toyeba nzambe ntango toza na bomoi, toprofite tobongisa mpe na bandeko na biso na baproche na biso lolenge toza na bomoi. Toyebi te moto na moto nzambe atiela ye mokolo na ye ezali kan, ezalaka surprise, moto ayebaka te ezalaka ningonga ni kan, toyebaka te. Bandeko, s'il vous plaît, bopesa ye foti te, bolimbisa ye asala eloko moko mabe te, bayokani na ndeko na ye botika kaka bongo bayokani. Mais en tout cas bolimbisa bandeko, bolimbisa wana aza ndeko na ye, bolimbisa. Bandeko vraiment nazotika bino nyonso bokozwa video na biso, s'il vous plaît, la famille bosabone, bopartage, boaime, bolike mpe ekosala biso bien. La famille nazotika bino bacommentaire te ya malamu ya bien, s'il vous plaît, ya mafinga te bandeko bakongolais na bakongolais, tofinga te, totia nde bacommentaire ya malamu ekokosunga ngai yo ndeko na biso kuna mosusu ekosunga vraiment. Merci la famille natiki bino, bye bye.